lokola tolobaki to bongo la bapakano bakoma bandimi bazali banani même ozali docteur même ozali na ba compétence même ozali professeur à l'université même ozali na ba compétence ya ndenge nini na kati na libanda na bakelasi bazali se bobele batu oyo bakotosaka malako ya tata Simon Kimbangu batu oyo bakotosaka mibeko ya lingomba batu oyo pe bakosalaka misala oyo ezali ko accompagner bazali banani bapakano bazali baye bazali kobuka tango nyonso signature ya mokonza bule bapakano bazali baye bazali kobuka tango nyonso bapakano bazali baye bazali tango nyonso kolia mbongo ya lingomba po ete bilaka misala oyo ezali ko accompagner bilaka na biso soki oyebi ete ozali na fonction moko na kati na lingomba eke okataka makambo ya nzambe na solo te ozali mopakano soki oyebi ete ozali na fonction moko na kati na lingomba opesaka ba rapport ya lokuta yeba ete ozali mopakano soki oyebi ete ozali na fonction moko na kati na lingomba osimbaka swati mbongo ya lingomba oliaka yango ozali mopakano soki oyebi ete osalaka mosala moko na kati na lingomba na ndenge ya potopoto na ndenge ya mbutu na ndenge ya divagation yeba yango batata ba mama olinga te ozali mopakano ozali komona tata Simon Kimbangu kenga ni lelo azali la seule personne oyo akotia kimia na moko. Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel. Tokosenga na bino batata ba mama bolanda biso très attentivement na ba réflexion spirituelle oyo biso tokosalela kabino. Ba émission na biso tokosalaka yango titre na yango ezali les analyses spirituelles. Tokosalaka yango na nzela ya ba discipline spirituelle, c'est-à-dire ba recherche spirituelle oyo ko permetaka biso to réaliser émission oyo tobengi yango les analyses spirituelles. Tokosalaka yango na banzela misatu. Nzela ya liboso ezali maloba ya bapapa nde ezali socle ya connaissance na biso. Nzela ya mibale ezali banzembo na biso ezali ba message oyo bapapa batindelaka biso po ete ekoka kooriente biso po ete ekoka pe kolakisa biso nzela nini tokoki kosala nini tokoki kosala te. Nzela ya misatu ezali mibeko na biso ya lingomba. Mibeko ya lingomba nde ezali maye ekolakisa biso nzela. Mibeko ya lingomba nde ezali maye ekotambwisa biso na solo. Banzela misatu wana nde epermetaka biso to réaliser émission des analyses spirituelles. Posa na biso ezalaka nini? Posa na biso ezalaka ete yo na ngai to se conscientiser to sala oyo elingi nzambe oyo elingi biso tobwaka yango na sima. Pamba te soki tosali oyo elingi nzambe nzambe akokanisa biso pe nzambe akopesa biso oyo ye abongiselaki biso. Yango batata ba mama tokosenga na bino tofongola tango nyonso matoi na biso ya molimo po ete to comprendre ba message oyo banvola batindelaka biso à travers banzembo po ete to comprendre message oyo tata Simon Kimbangu kiangani apesaka biso tango nyonso etaki bana na ye. Tofongola pe miso na biso ya bonzambe po ete toyeba na ko comprendre pe komona mibeko na biso elobi nini awa bakomi nini awa elingi kolakisa nini posa ya nzambe nini oyo ebatami na kati ya mibeko na biso. Etango toko comprendre posa ya nzambe oyo ezali ya kobatama na kati ya banzembo na biso na kati ya maloba ya papa na kati ya mibeko ya lingomba nde ko permettre biso to sala oyo nzambe alingi po ete nzambe asepelisa biso ekozongisa biso na connexion spirituelle na tata nzambe po ete to sala oyo nzambe alingi kasi to sala oyo po oyo ezali posa na biso te. Nzambe tata mwana pe molimo mosantu batata ba maman balandi ya ngai wa bino Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel. Tokutana na bino lisusu une fois de plus na nzela ya ba émission tokosala ka bino les analyses spirituelles nde tokobaka tango nyonso to sala ka yango na sentimentaire to sala yango na plaisanterie to sala yango po ete nzambe asepela nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango kasi nzambe soki asepeli te oyo nzambe abongiselaki yo na ngai moyen tozwa yango ekozalaka te. Yango tomipesa corps et âme koyekola banzembo na biso kososola banzembo na biso pe koyekola maloba ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani pe mikanda na biso ya lingomba parce que yango ezali vraie volonté ya tata nzambe pona biso atieli biso mibeko ya lingomba po ete totambola na solo atieli biso banzembo oyo azali ko inspirer tango nyonso ba ange na biso po ete orienter biso et révéler biso et yebisa biso mayema azali koya pe mayema kosalema.
et maloba na ye pe ya tango nyonso ezali lokola bilia na biso oyo ezali kopesa biso énergie pe oyo ezali kopesa biso makasi. Yango biso tolobaka Tata Simon Kimbangu Kiangani azali base ya spiritualité na biso. Tata Simon Kimbangu Kiangani azali base ya connaissance oyo biso ba analyste spirituel tokozalaka na yango tango nyonso. Batata ba maman tokutani na bino lisusu na ba série ya ba émission ndenge kozalaka tango nyonso. Toyebi ete bozali ko manquer biso ndenge biso tolobaka bozali ko miss biso na ba etandoike na o etali ba émission des analyses spirituelles. Mingi kati na bino pe bozali ko mituna papa analyste spirituel akinda wapi. Mingi pe kati na bino bozali ko mituna papa Guy Laurent Lobela asala lisusu ba émission te akinda wapi. Tozali toujours wana pona ko défendre ba valeur pe ba principe ya lingomba. Tozali wana pona ko défendre Tata Simon Kimbangu Kiangani pe signature na ye. Et tozali wana pona ko défendre Congo ya Tata Simon Kimbangu à travers le monde na nzela ya ba émission oyo tokosala pe na nzela ya bizaleli na biso pe esaleli na biso ya kosala. Lelo tozali na sujet moko très délicat. Tokolobela sujet na biso ezali tobongola bapakano bakoma bandi. Tobongola bapakano bakoma bandimi ezali sujet oyo biso ba analyste spirituel tomemeli bino. Soki tomonani te boyeba yango ete tozali na kati ya ba méditation. Et kobima na biso ezalaka pamba te ezalaka ete Nzambe apesi biso mai tokoki koya nango na ba etandoike parce que mosala o tosalaka yango na bonzoto vraiment te tosalaka yango parce que ezali mosala moko ya inspiration oyo Tata Simon Kimbangu apesaki biso. Yango tango nyonso soki bokomona biso te nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de méditer oyo Tata Simon Kimbangu azali koloba oyo Tata Simon Kimbangu azali kotindela biso na kati na banzembo pe mai Tata Simon Kimbangu apesi biso na kati ya lingomba lokola mikanda ya lingomba. Tozali toujours pour méditer parce que il faut te défendre lingomba na ba instance nyonso. Il faut te défendre Tata Simon Kimbangu Kiangani partout au Kende et puis devant même le diable. Nous sommes obligés de défendre Papa Simon Kimbangu Kiangani parce que cause oyo bavona ba monela qui passe, cause oyo Tata Simon Kimbangu il y a 21 monela qui passe, cause oyo Tata Simon Kimbangu Kiangani ezali kosalela mosala ezali juste et puis ezali noble. Nguya wana apesi biso mayele wana apesi biso et makasi apesi biso pona ko défendre likambo ya Tata Simon Kimbangu. Ndenge touti koloba sujet na biso ya moko lelo ezali tobongola bapakano bakoma bandimi. Tobongola bapakano bakoma bandimi ezali sujet moko oyo Nzambe apesi biso. Mingi bakota na lingomba bazali bandimi te bajoa ba poste ebele. Mingi bazali na kati na lingomba mingi bazali kosala misala ya lingomba, mingi bapesa meli ba responsabilité na kati na lingomba, et mingi pe bazali kolata ba uniforme, mingi pe bazali kozwa ba signature ya mokonzi ya bule na kombo ya lingomba, mais bazali bandimité. Bokoyeba bango ndenge nini yango tokosenga bino tango nyonso bolandaka ba émission les analyses spirituelles bambate kuna tozali ko décortiquer banzembo na biso message oyo ye na kati na banzembo na biso Tata Nzambe alingi koloba nini et message oyo ezali ko wuta na maloba ya papa Nzambe alingi kolakisa biso nini pe mibeko oyo Nzambe atieli biso po ete mema biso wapi. Voilà esika oyo ezali lokola socle ya connaissance na biso, esika oyo to apuizaka mayele na biso pamba te tozali kotambola na kotosa mibeko, tozali pe kotambola na kolanda maloba ya mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu Kiangani na matoi ya bonzambe et tozali kotala mibeko ya lingomba na miso ya bonzambe. Et Nzambe azali ko sosolisa biso, Nzambe azali ko pesa biso faveur ya ko comprendre avec facilité oyo ye atieli biso na mesa lokola belia po ete orienter biso emema biso na mokili ya sika. Tobongola bapakano bakoma bandimi. Mondimi azali nani, mopakano azali nani. Ndenge touti koloba mingi tokota na lingomba tozwa ba poste ndenge na ndenge.
représentant légal, le premier suppliant, deuxième suppliant, chargé de mission, et chef de mouvement, association et service, dirigeant responsable, pasteur paroissial, mingi tozwa poste na kati na lingomba batata ba maman. Tozali bandimité kasi tozwa poste na kati na lingomba. Tokopesa bino quelques exemples, mais avant tokopesa bino ba exemple, tozali na posa tout d'abord. Ngai na bino tolanda très attentivement nzembo oyo jeteki eyemba. Soki tosisi kolanda nzembo oyo jeteki eyemba nde tokozongela bino pona kopesa bino quelques exemples. Nzembo kitoko oyo bino bauti kopesa na biso nzembo ya bandeko na biso ba jeteki. Tolandi yango na bokebi nyonso batata ba maman. Tata Simon Kimbangu Kiangani ayebisi biso boye. Nala iswa na kimona meso tolingini. Le même Tata Simon Kimbangu Kiangani ayebisi susu koyebisa biso na même période. Na même période, Tata Simon Kimbangu Kiangani ayebisa biso Toko bandela à zéro, compteur à zéro. Compteur à zéro, Tata Simon Kimbangu compteur à zéro. C'est-à-dire, ils ont un gouvernement, ils ont un lingomba, ils ont une famille, na biso, ils ont une institution, Tata Simon Kimbangu compteur à zéro. Donc, tout le monde va pas comme bandili, et ça dit dans un contexte moins élevé. Ndenge touti koloba. Moto mosusu azali mokonzi na kati na lingomba mais alandaki catéchisme te. Mais mbala moko akomi représentant, akomi pasteur, akomi kokamba bandimi ya Tata Simon Kimbangu esika moko songolo. Tozwi ba poste ya ndenge na kati na lingomba. Mais tozali bandimi te. Tokoyeba yango ndenge ni tokoyeba yango na bisaleli na biso. Esaleli na biso ya mosala, ekateli na biso ya makambo, esaleli na biso ya makambo, ndenge bandimi basali formé ete il faut basalela ka mosala ya Tata Nzambe boye, mais biso tozali kosala contraire. Yango omoni tolobi, tobongola bapakano bakoma bandimi. Parce que mingi kati na biso tozali bandimi te kasi tozali ko assumer ba responsabilité be na kati na lingomba, ndenge Tata Simon Kimbangu Kiangani otali koloba. Tokopesa exemple moko très rapidement pour être to comprendre yango ete mingi kati na biso tozali bandimité pona koyeba yango il faut la analyse spirituelle. C'est-à-dire mutu tango azali kolobo azali kolandela ye na matoyi ya molimo po décoder ma ye azali kolobo ko comprendre mutu aza mondimité.
même aux alliés docteurs, même aux alliés dans ma compétence, même aux alliés professeurs à l'université, même aux alliés dans ma compétence et à Ndengeni, Nakati Nalibana, Nabakela, sur Ekoli. Nous sommes là, étant que les défenseurs de l'église qui m'ont dit, et puis défenseurs de Makambo ya Lingomba, parce que, et pas une abisso, ils allaient beaucoup plus la spiritualité. Yango moni, mingi ba batanga ki bakela si belé. Bakima ki banvoa la misatu. Na mosala o tata simo ki mama pesa ki bango. Bakanisa ki ya solo ete mosala oyo ezali ko senga ba compétence intellectuelle ndenge bato misusu bazali ko kanisa. Et tango pe ya papa simo ki mama kenga mingi bakimi ba docteur, ba pilote, ba ndenge na ndenge ya mayele ya ebele ya mokili. Et les autres vous allez pour ça là, on va bien la fausseté. Pourquoi pas jouer maël la biso ya classe côté liboso na makambo tata simo ki mama. Mais biso nzambe apesi biso inspiration, apesi biso sagesse, apesi biso komikitisa ya koye pour la makambo na ye. Yango zali ko permettre biso to décoder ba makambo o to zali ko mona to mona yango na biso ya bonzambe to yoka yango pe na matoyi ya molimo. Moto mosusu oki ko zala par exemple azala ki chef coutumier na village. Aye na Kinshasa na komikitisa batali balobi ya oyo to tinda ye na mission parce que azosala misala azali pe moto ya komikitisa azali pe moto ya kimia tout ça baye kozwa mission bapesi yo bakoki kotinda yo quelque part bakoki kopesa yo paroisse bakoki kotinda yo na province bakoki kopesa yo espace nyonso oyo bana ya tata simo kimbangu bazali bapesi yo mission kende et mutu wana azalaki chef coutumier et ayebi ma doctrine kimbangisa ayebi makambo ya lingomba ndenge yango ezalaka te et tango akei kotambwisa bana ya tata simo kimbangu na paroisse moko songo bokoye baye ndenge nini bokoye baye tango akobanda kokata makambo bokoye baye ndenge nini bokoye baye tango bandeko na ye oyo bazalaki na ye na village tango bakoya esika ye azali bino bozobenga ye pasteur bango bazobenga ye chef bino bozobenga ye pasteur bango bazobenga ye pumu esika bokokomprendre mutu aza kumu mutu azali chef mutu azali koyi mutu azali boye mutu azali lioba mutu wana poko sosola ye na ekateli na ye ya makambo pamba te maye akobanda akosala yango lokola bandimi te azali kozwa bino lokola bandimi te kasi azali kozwa bino lokola bayeye azalaki kokamba na kati na village mondimi mpe soki opalangani akotisi yo zamba okosala na zamba mikolo misato ozali kokomprendre te onakoti zamba ezali na balolenge ebele tango ozali koya na lingomba te okoti zamba batata bamama biso bakimbangise tokobikaka na lingomba énergie spirituelle na biso tokozwaka yango na lingomba esengeli na yo oyaka lingomba ntango nyonso me ntango mokambi akotisi yo zamba abeti oyo eloko ozali koya lisusu lingomba te ok biso baanalise ntango tozali kotala tozali kososola oyo azali chef coutumier oyo azali chef coutumier oyo azali docteur parce que moto mosusu azali docteur azali kokamba paroisse azali kokamba province azali kokamba etonga moko we quelque part tango ozali kosala tozali kotala yo na liso ya bonzambe tozali kososola ekateli na yo ya makambo elobeli na yo esaleli na yo ya mosala tozali kokomprendre oyo azali docteur azali nganga nzambe te oyo azali docteur azali nganga nzambe te kasi opesameli mokumba po ete okamba bandimi opesali mokumba ya kinganga nzambe po ete okamba bandimi ndenge touti koloba mutu mosusu azalaki chef coutumier na village ntango ye azwi mokumba ya kotambwisa bana ya tata simo kimbangu akomi kotraite bino lokola abandaki kokamba banyama na kati na zamba parce que akoki kosilika mpe alobi nyama ekobima lisusu te na zamba akangi bino bokufi nzala donc c'est-à-dire chef coutumier akoki koloba ete bilona ekobima mpe lisusu te akangi bino bokufi nzala akoki mpe kodeside alobi yo na ye bokokota zamba akotisi bino zamba milimo na bino ekomi kotepatepa na kati na zamba un chef coutumier mais ntango tozwi responsabilité ya lingomba topesi yango epai ya baye bazali ba chef coutumier baye bazali ba docteur baye bazali ba professeur baye bazali ba couturier baye bazali ba maçon baye bazali ba na ba domaine ndenge na ndenge il faut to make sure ete bato wana ba se repentir ba komi bandimi ya solo et ba yekoli catéchisme ya lingomba
Et topé ça peut bango responsabilité ya koyekola kinganga nzambe. Poete ko kamba bana ya tata Simon Kimbangu. Ezali facilité. Ezali lokola tango mususu ozui bibwale ya mwana na moto opesi ya mwe pa ya balu. Poete ba savourer ya. Ezali lokola ozui elanga ya loso okotisi ngulu na kati. Poete ya bekisa. Yamoto lobi tata Simon Kimbangu nano anomete. Tata Simon Kimbangu akonome biso par rapport ya bilembo na biso. Soki ozali docteur akonome yo na domaine ya kosalisa bato. Kote ya bato ya kisi, kote ya bato ya pharmacie, po kamba bato bazali kobela. Soki ozali chef coutumier bakolukira yo village. Na musika bandimité mais bakolukela yo village na musika okende kokamba banyama bazamba bilia bilona na etandoena bakolukela yo bandimité tango papa Simon Kimbangu akonome selon bilembo na biso neti biso ba analyste spirituel baogi baliolo maloba ya pokwa tolobela bango kaka maloba ya pokwa ezali sagesse. Tango bato bauti na village baye na ndako bafandi mutu na mutu akomi kobeta lisolo na ye oyo akutanaki nango tout autour ya moto baogi baliolo. Donc kombo na biso yango wana baogi baliolo lobela litanda baogi baliolo. Donc maloba ya pokwa tokolobela bino kaka maloba ya pokwa maloba ya sagesse. Inspiration pe ya tozwa nzela ya kosala ba émission les analyses spirituelles. Eza ko combiner oyo biso tozali. Lokuta na monoko ezala kate, molangi pembe, donc nzela na biso yango wana. Yango tolobi tango pesi responsabilité ya lingomba epai ya mutu oyo azalaki ta mosusu maçon. Opesi ya kamba bandi. Akomi kobeta bandimi. Ba marteau Menuisier a commis pour bête bandimi ba marteau. Pourquoi? Parce que botier nganga zambe mais azali maçon. Botier nganga zambe mais azali docteur. A commis pour bête bandimi ba tonga. To. Mondi meya ka lisusuté. To. Mondi meya ka lisusuté. To. Pourquoi? Pambate esika oyo ye azali ayete. Parce que misala oyo ye azali kosala ezali misala ya ba docteur, ezali misala ya ba nganga zambe te. Yango tozali na ba problème ebele na kati na ba paroisse na biso à travers le monde. Pourquoi? Parce que mingi kati na biso tozali kosala mosala ya nzambe kasi tozali na bandemi te. Mingi kati na biso tozali kosala mosala ya nzambe na lolenge oyo balakiseli biso te, na lolenge ya kimondimi te. Pamba te mondimi oyo abengami mondimi mwana ya tata Simon Kimbangu ayebi ete conduite na ye il faut ezala alima azali moto ya kotia kimia esika bato mibale bazali koyokana te ekimbangiste il faut régler problème wana bato wana bazala na kimia. Esika kokauka ezali ekimbangiste soki akomi wana kimia il faut ekota. Esika koswana ezali un vrai kimbangiste soki akomi wana il faut amema solution. Esika bitumba ezali un vrai kimbangiste soki aleki kimia ekoti. C'est-à-dire kimbangiste azali moto ya kimia, moto oyo azali na oyo tobengaka yango elembo ya kimia. Yango bomoni papa Simon Kimbangu papa jangenda bisika nyonso bandai kotambola azwaki ba médaille oyo babengaka yango médaille ya paix, médaille ya kimia na mokili. Il était la seule personne oyo akoki kotia kimia na mokili. Ndenge tozali komona tata Simon Kimbangu kenga lelo azali la seule personne oyo akotia kimia na mokili. Tata Simon Kimbangu kenga azali na elembo ya kimia, c'est-à-dire la seule personne oyo akotia kimia na mokili. Kimia na mokili à travers quoi? Azali mutu oyo soki alobi lelo minduki nyonso ekobeta lisusu te ekobeta te. Azali mutu oyo soki alobi lelo baye nyonso babimaka na butu il faut babima na polele bakobima.
azali mutu oyo soki alobi likambo, c'est-à-dire a décidé alobi likambo boye il faut salema, likambo wana il faut salema. Yango bomoni bitumba oyo tozali na yango ezala na kati na lingomba, ezala na kati na mboka na biso, ezala na kati na mokili, ezali bitumba ya kobundana entre biso na biso te, kasi ezali bitumba oyo ezali kouta na kati na spiritualité. Pamba te kokabwana ezali entre bana ya Nzambe na bana ya Satana, kokabwana ezali entre misala ya Nzambe na misala ya Satana, kokabwana ezali na kati na lingomba na biso, kokabwana ezali ezala na kati na mokili, kokabwana wana esalemi na kati ya libota esantu. Moto akodute na mwa azali te, kokabwana wana tozali komona yango baye bazali na elembo ya kimia, baye bazali na elembo ya solution, baye bazali na elembo ya kobikisa mokili, bazali komonana na ekateli na bango ya makambo, na esali na bango ya misala, pe na elobeli na bango. Voilà batata ba maman, maye tozali koluka tango nyonso kopesa bino. Lokola tolobaki tobongola bapakano bakoma bandimi, bandimi bazali banani, bapakano bazali banani, bandimi bazali se bobele, batu oyo bakotosaka malako ya tata Simoki Mbangu, batu oyo bakotosaka mibeko ya lingomba, batu oyo pe bakosalaka misala oyo ezali ko accompagner bilaka na biso. Bapakano bazali banani, bapakano bazali baye, bazali kobuka tango nyonso signature ya mokonzi ya bule, bapakano bazali baye, bazali kobuka tango nyonso mibeko ya lingomba, bapakano bazali baye, bazali tango nyonso kolia mbongo ya lingomba po ete bilaka misala oyo ezali ko accompagner bilaka na biso ekokisama te. Voilà batata ba mama, biso etake ba analyste spirituel, ba différence auto pesi ofanda bososola soki oyebi tozali na fonction moko na kati na lingomba eke okataka makambo ya Nzambe na solo te ozali mopakano. Soki oyebi tozali na fonction moko na kati na lingomba opesaka ba rapport ya lokuta yeba tozali mopakano. Soki oyebi tozali na fonction moko na kati na lingomba osimbaka swati mbongo ya lingomba oliaka yango ozali mopakano. Soki oyebi osalaka mosala moko na kati na lingomba na ndenge ya potopoto, na ndenge ya mbutu, na ndenge ya divagation, yeba yango batata ba mama, olinga te ozali mopakano. Pamba te biso tozali komona na miso ya bonzambe, tozali pe koyoka maloba na yo na miso ya bonzambe. Oyo nyonso azali na elembo ya Nzambe, asalaka mosala ya Nzambe na solo, asalaka mosala ya Nzambe na kimia, asalaka mosala ya Nzambe na logique nyonso, na molimo ya Nzambe. Nde tokutani na bino ndenge toti koloba très prochainement. Analyste spirituel Guy Laurent Lobela. Nauta na bino na ligolo, na kodonga lingomba ya molimo santu, oika mpiko na misala, wete bilaka bilongana. Nauta na bino na ligolo, na kodonga lingomba ya molimo santu, oika mpiko na misala, wete bilaka bilongana. Bojali na mokili kasi bojali ba mokili te, sosola peyi mpiko. Bojali na mokili kasi bojali ba mokili te, sosola peyi mpiko. Ojalá